Bonjour ma chère internaute, Nabiso CB, le bien titan, le parallélo de la presse congolaise. Je suis en commune de Bandalongwa, Nakutani Lissousona, Arnaud Madrouma. Il y a bien un stade de France parce qu'il a mérité beaucoup. Parce que Belé, Maloblan Badroum, a ébiata en vingtaine, a ébiata Olympia, mais il y a un maman niveau stade de France. Déjà là, c'est bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ouais, ça va tranquille. Bon mouvement. Ouais, mouvement qui toque en Saranate. Ouais, quelle journée. Ouais, tu vois qui déjà ça fait plus ou moins une semaine et demie. Hein? Une semaine et demie, voilà. Sur le mouvement, depuis que yo na ministre vraiment aux a parmi. Sur le chabma battabeta batterie, tu es là parmi. Mais tout le monde a moins un peu normalement réserve surtout. On a bien surtout vraiment on a la production. Tout le monde a moins aussi. Mais depuis Alvarito à Kenda, on est vraiment vraiment on dirait ma kilo, on dirait Zatena habité sur le. Même pas. Biso, depuis Alvarito à Longwa. Oyoka kilo za sauté. Mais na drum ça va mais yo bikara. Te atape na solo ça va. Atape na solo ça va. Feli Tyson de ba forme za wana mbiaka lokwa ye penata yomo. Photo da gentil. Mais Feli Tyson de ba forme azali. Alvarito azali alongwa ki azala ki alongwe na ye mais to bitara dans tara mouvement munene lokwa mouvement hasele. Atayomo kuna to kitarate kuna to mataka kuna to longwe au monde biso kana même statut to mataka kandezala. Arnaud Madrouma beaucoup de temps et pas payé na fali pour pas. Et là on est ça parce que tout le monde a un peu joué pour nous arrêter ni il faut coopérer après na coach il faut travail. Ce que yo tout le monde a-t-il le vraiment bazo yé mon handicap asel azo beli là parce que tout le monde a mis sous bayaka. Mais batikala on a mis qu'il na ndenge mo parce que baloba ke no bakimayo mais siko na ndenge yo siko ne le considération ça pas fallu pour ça la rani non il va boulot na confiance comprendre boulot na confiance au moins de tingai na bosser trop na bosser trop na mouvement ça fait plus ou moins 10 ans déjà comprends 10 ans déjà na venangai président nangai 3 fois hasele donc to kei belé to zongi belé tellement on s'est retrouvé na coin nanga et au moins na zat les téléspectateurs na biso balobara trop ming ba musicien fali vraiment balingaka TVT mais nga siko tant que mutu vraiment dans le monde na mona ka ke yoka ne mutu to mona kona ba visibilité mo bandeko no mususu le on est un peu charaba ba ambassade bourgeois bazali ba Nathan mais yo ming on a visibilité ba tout ba bulako sou de mo mutu asimate ba nusu ba bulaka ke la musicien za mutu diboso parce que moi comme PDG Kenda o lo bani ah ouais to non ezana onka selon mutu na mutu moni ata yo mokondo za boye pokutana nga boye obenga téléphone te comprendre ezaka ke tokutani na circuit na yo nga na zawana o comprendre ezaka ke mutu na mutu ezaka ndenge mutu na mutu amemaka je na yo za carrière auto sala ete ke 3 fois c'est les fois benga ndene ke TVT nga moso na vendre tant que artiste et musicien. Non, vous voulez qu'il faut les TV, il faut na salabo, on est zangai. Et appareil ndepé ambassade kenda TV, les appareils ndé batmusuba kenda o monika okete. On a dépendre na yi. Comprendre? On a donc dépendre na yi, dépendre suna na ngate, to na boss na bisote. Je comprends. Voilà visibilité et ça mutu na mutu ye monde mutaluka. Comprends? Mutu na mutu mo mutaluka on a ndenge na. Donc voilà quoi. Oui, que ex-doublure Nayo, Cambodge de Ilele, confrère Nao, avant Kinshasa. Ouais, Nabi que avant Kinshasa, ouais. Tout solo là. Oui, tout solo là. Tu as un problème temps? En kinéata? Ami bien les magiciens point. Non. Ami aïe na manger à former. Ah, on a faut tout naïe, on gagne bien en temps. Tout solo là. Tout solo là. Sauf que des points indés non tout mon anité.
mais bon en fait to bandaka ko solo là depuis tozaki na mouvement tsane tozane na mikili comprendre depuis ya azaki na mikili ngana na kin to sola te comprendre mais so to kutani to solo là pour rendre zate to ela rien to ela momité to ela ninité donc voilà quoi un frère nanga azaki collègue nanga donc normal quoi normal abi yo bana ko maltraiter tant azalaki na mouvement parce que azalaki doubler na yemo on ezaki commandement ya yemoko patron na bino fali poupa est-ce que au bana o kembisete te biso makamone ezala atteint yo nous mona te ke Cambodge akenda ba poto a voyageaka a dans orchestre a betra ba disque a la git ba maltraiter ndeni et ça mukolo cop yara mutu moko comprendre mukolo cop yara 3 fois hasele par exemple so fali il peut pas tu cap la merveille mukolo cop ye wana yende so habité te yeso lobi et que mutu foso yeba maltraiter ndeni te biso dara boulot sala musala no bien respecter ba nombre ba norme ya musala oyo ki chef à télé oyo ki dea balobi boye sala boye ezo uta directement na résidence de la présidence pardon na présidence qu'on n'est pas prêtre donc maloba loba et comme la ba chef ba kitela biso to sakaka musala yo mona ke makamno ezala pour ele kuna ba frère na mutute ba jalousa pe mutute composo ba jalousa batu mettons sunga pe na balinga ba jalousenga menga na normal à un moment duma ti lelo mona ke na kendaka na yaka nazali donc voilà quoi. Et ça on est au bêta stade de France parce que tout le monde a frère na miso bazo ya lelo bato ba lelo na toma yo anoma toma au bêta stade de France na papi ka col donc etikala lokwa icône ozo comprendre siko na bandile kinayo bandeko na o bazo ya na tromba retenir te moni ndeti stade de France wana c'est pas donné à tout le monde. On appelle ça patron na 3 fois c'est merci beaucoup vraiment donc on appelle ça vraiment trop merci moni wana baloba epesa meli na mutu nyonso tout comprendre on est ba CV moko boye eza ba histoire mo etikala na vie po na ngai eza gravé comprendre eza na gravé na mutema na ke nazali donc celle d'Omer na Congo à part venanga sebondo kakol ya machine na doum donc so na longoli kakol na doumer ali boso depuis makamwa doume banda na beta stade de France wana stade de France wana ils ont des photos moi depuis to beta ngoti ti lelo depuis de mettre en tilelo donc éviter so ezonga mkoni mais so ezongi so na rana 3 fois c'est na obeta ngosu pour la deuxième fois vous comprenez le roi no ezongi te na o gagner nan le roi no ezongi te na o gagner ti siko le roi no mutalongoli yangote donc to bulaka ba Zénith te po na beta to bulaka ba nini te photo bulaka no stade de France on est là eza bon moi munene salame vénément mo donc etikala na souvenir pour na vinanga na makamandulu moi le pe na kotika na pe dum mais sobo na stade de France on a que combo eza donc ya CV mona biso atana ba leader musuna ba beta to ebit donc na suka interview na biso mto beta loko oui obligé ngam na beta loko ba champion te champion beta ndeni nga titulaire na orchestre na groupe ngam na beta biloko tout ya orchestre champion beta ndeni biloko tout beta na orchestre na ngam na beta parce que bien makasi kutu ba biloko makasi kutu na beta bon eloko eza nzembuta c'est un message na ba téléspectateurs ouais internet balinga anoma tout balinga car anoma duma ngayo nazali donc na profiter pe ka na mona ba Belbiche Mobunga na ba Bruxelles wana na mona ba Masananga Cédric na mona Rija Semo pa na mona venanga Patrick Makoda Papi Boka sans oublier Gilles Kailo les signataires hier en Angola na bosana te na pe na délégation na ngaba et faire gagner la merveille ya Irène Bopeti ba Salam Ebele Cyprien Nzolo to pe na Patrick Bachilora Patou Kengele Kezer Eric Ndombasi tozana ba na ba bingo disco bosani mami non na ko bosana mami te jamais comprends donc ba tout tellement ba c'est belé trop comprendre basé belé makasi donc so na ndo tanga bango nyonso monike na bomina yoko donc ba tutu balinga arnoma duma tozali na fin à septembre déjà to banda da ba tourner na biso da ya Afrique donc to songa kinti ba janvier bika biso to mesa aux États-Unis te to na to ke biso beta wana ba biloko na to biso beta ngo dada to lobela ngo souté biso lobela so mama na to be États-Unis ba pa oui bit so beta beta ba to ba refoulé bon États-Unis te wana mama na bien ngoté donc ba tutu balinga ngai donc plaisir à trop na sepeli donc voilà quoi merci na yo pe au lookinga au moninga to kutani plaisir à trop quoi.
Merci beaucoup, ma chère internaute. C'était là Arnaud Matouma, donc de Fali Poupa. Donc, quant à moi, déjà, je suis presque à la fin. Déjà, merci beaucoup à Namon Cordon, Mustapha Malembe, l'homme à 4 soldats, et mon DG Lookman, et à tout le monde qui m'aime bien. Na couple Bundesliga, na Moniwana, Martyr, Willou, Vangu, Motema, il y a Mama Bobby, Mama Bobby là. Iguette Pemba Mboko depuis Bundes, na Bosanité, Melissa Kenny Willou, Yannick Willou Mokonza Yolo, na bateau Nyos Badem, donc agence Badem depuis Bruxelles, Ravel Boyela, donc Ravel Boyenga depuis États-Unis, na Bosanité, Joli Mabeka, Mokonzi à Rennes, Joli Mabeka Mokonzi à Rennes, na terminaison, Joli Mabeka Mokonzi à Rennes, Junior Chaumba, Laetitia Chaumba, Dina Kabemba, la 30 giga, la meilleure femme du monde, et à mon frère, donc, Nabato Nyon Sobalinga Angaï. Donc, pour s'abonner vraiment na site Oyo, vraiment qu'on peut s'abonner plaisir, pour vous avoir information, info plus. Donc, quant à moi, je dis ciao, on se retrouve info plus.